Ezaye, tolanda le guide. Mwana mama mi alanga nzembo, papa na di Elvis Rocky Diego. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Zamba bibale likolo, la terre que la mana liloba. C'est permis de parler, Cassine Coca-Cola, n'importe quoi. Surtout na komba legi, trop parler, bomaka, Yahweh. Ecclesia na makita na bino, le botanga komba Jésus. Évangélisation na bino, c'est komba mopao. Aza elingi matongi, belobi na bino kosimba tenzoto, mosala mpunda. Soki lupe malezo sala bino motema likundu, botiama bolongo na sema bokoli kolo, botuna pala bino na nzambe kasi mopa ote wadrakora ma. Sekele avia moto mosala pe nzambe, Mopali kambo na motote, yabisa mopali kambo te na motoibi. Sasa sukola na mabele libatara maye, nana l'équipe toi mopa otima pembe système chusu. Doloba kitokola na système tonga. Barenga na santima na komo yoka moto mondongo. Omelisinga pema na starte ya bolingo. Na komo sera yo porte pulele. Ya kokotisa santima bebalela. Inge ya kobetanga neti mbunda na lele. Kututu toki na makitnuma la vie dinelenge. Chak 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 chak. Vous comprenez? L'homme empreinte c'est Ali. Angana komikonoye. Nama misonanga moko pour décret ya kolela yo et comme exagéré le plan yo de mokonza koka ko supporta ngote nanga mope na yeba ngino te ba plan ndezo bima boye do fuga etuta comprendre do eloko sala mayase lelo nanya monelinga danina ngai ala kaki mobimba ke akozo ngai. Allo baki sanzana moyiba ko sala remise et l'utilisateur a kozonga déjà nazela ye nazela kilo kola rara promesse oyo voit ma pesa kana mosalina ye ki sanza ekoya augmentation ya salaire il fait déjà mini quelques secondes passées yo lali wapio daninanga o minuit alelo olobeli nani je t'aime. Moto na yo ezana lipeka ya nanie yonde yo salaka médecin de nuit oya moninga absence na yo souci profiter nango ile inga inzoto dani kolukombo oba wanye nango ngalimbondo yo mega ye papa fololo ya usalango ye mama rifa na Londres na mega liyango. Liabo melabo tafunamo liabo melabo labo melabo elengi limondo yo megaye elengi uyanga na pesima sombongo yatongelanga ndako Jean-Louis Banga na pesima sombongo yatongelanga ndako ale il est fou il est comme son com ale mason comme mason fou mason com suiga mondelo tutabiloko mugusa mwana nyeta yasuke elengi limondo yo megaye boxege ka wogloge Sébastien. Tu dois comprendre les points ni les grands, mon pas tisi gozo maintenir gazo zala. Mon pas à la rana au teke na ti ba 10h et à la muka déjà ba 4-5h à la muki. On a su quitter nae azo beta, azo travail. Donc banda répétition de 13h jusqu'à 22h. Comprendre? Et ça hasardé. Il y a un cause comment on est hasardé que mon que dans les grands mon pas lelo azala kaka et logo azo zala. Donc ils hasardé, ils a fruit à travail. Et logo on se so sala, on musala na so sala avec amour.
avec sincérité au monde qui il apporter toujours ba bonus il y a un petit mouton comme maintenant Cristiano Ronaldo Cristiano aya entraînement même avant ba joueur même sur 2 heures du temps ba joueur beaucoup tirer sans que mouton bon donc faut toujours donc Bonjour et bienvenue chers abonnés internautes. Merci Nabiloutou Ozuli Bakou Yolanda, ma référence télévision à travers Aura Dimanja, la Cléopâtre de la presse congolaise. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ma Référence, Bozala de Cité. Donc abonnez-vous. Un grand merci à mon caméraman Eric Arsenal qui est là derrière la caméra. Pourquoi pas dire un grand merci à Mami de nous depuis quelque part. Donc Patima Kassi, garçon de Paris, Hervé Loutete, Hervé Ekofo, mon vieux depuis Afrique du Sud. Na bosani yote, bon continuer à s'abonner. Donc tous on a pour na bino. Donc on a un quartier latin. Et Arsenal au Fongo là. On a un quartier latin. Maïsi, no bandano na yo. Bonjour. Bonjour Aura. Aura nani Dimanja. Aura Dimanja. Bonjour d'avance. Maïsi yo. Voilà, on a bien mon qu'il vous comprendre déjà Maïsi. Oyo, moi ben plein de ces belé. Na un quartier latin. Na grâce ya mokonzi na mo pao. Donc Maïsi présenté na baya après tozonga lisusu. Tu na sana G-Love. Bonne santé. Ouais, Pepele Aura donc Pepele santé ndiko moni donc tous Pepele ambetolo quoi donc voilà. Pepele on rapporte on a TV ben izato nini Pepele ni. Au matin biso déjà tala ba moment difficile oui. Oui, bien sûr, mais tala biso to étage à soukati. De to succès ba niveau quoi donc voilà, tala quartier latin boss quoi. Boss amboka. Donc Pepele Zalaraka donc voilà. Mukusambwa. Bonne santé. L'homme de Masamba Titoé. Mukusambwa est vraiment monde entier. Sakinzongo Otala donc Mukusambwa yo. Vous la défense arena. Ok, merci beaucoup. Mais avant de présenter Bande Romsuno Linga Mukusambwa Bwaka, on comprend tes points de Sengi Bongo. Au Bwaka n'habite zo Bwaka non. Ye mo ba wa ye nango, galimbondo yo mega ye. Papa fololo ya usalango ye ye. Mama rifa na Londres na mega liyango. Liabo melabo tafunamo. Liabo melabo namo melabo. Elengi limondo yo mega ye elengi. Uyanga na pesi masombongo yatongela ngandako. Jean-Louis Banga na pesi masombongo yatongela ngandako. Allez, il est fou, il est comme maçon comme. Allez maçon comme maçon fou maçon comme. Suiga mondelo tout abiloko. Mukusambwa na nyeta yasuke. Elengi limondo yo mega ye. Boxege kawo gloire Sébastien. Sakinzongo. Wow, mama sentiment lelelele. Sentiment de jeda. Sentiment gramo power. Ele kabali dege nyoswe. Ale sentiment Mukusambwa. Ya bebe ye robo la kisaye. Jibo ya kula. Na kolivila na Luanda ye. Adolphe Tony le waye. Ale yokoloko. Ale tresorendi mangon yoka. Sentiment mama yandaku. Ele kiyo mwasi libanda. Awo yo pele mwasi libanda ye kokani tena ya mama yandaku. Toke. Elengi limbondo yo mega ye. En tout cas, vous pouvez comprendre pourquoi. Donc, ouais, bravo. Donc, Mukusambwa, il fallait Zara. Donc, on comprend peut-être. Mais mon bongo star. Ouais, c'est Giscard Cabriolet. Giscard Cabriolet. Ouais, merci Aura. Bonjour à tout le monde. Bonjour partout. C'est Giscard Cabriolet. Merci.
Soleil, bonne nuit. Oui, ça va, Aura, vraiment. Donc, on appelle d'abord d'abord, on a les parents, quoi, les papas de tous les enfants, quoi, les boss en boca. On a bien partout, donc, ils ont gagné Mamouya, Arena, quoi. Elvis Alonganzala, Ed Mambo. Star, bonne nuit, le grand Moupa, au bon quartier latin. Ouais, quartier latin, ça va, Pena. Pepele, mon conzipé, donc, on a déjà des retours, déjà. Toi, là, les logos de nos boys, donc, toi, on balance. Pour toi, nous, les lélo, la foire. Pardon, lobby dimanche. Les lots, toi, on balance plutôt. Mais lobby, nous, les alliés. N'habille balanda bien trop. Oui, balanda biso trop, balanda biso trop. Peut aller là, les grands mots pas autant que bon, on a titre, les grands mots pas, on a dit que bon, on a bon. C'est vrai vraiment. Yango. Il y a un problème, donc il y a tout ça. Mon fait bout son pile, sur un modéron simba mauvais, bango balingara, non te mais c'est faut y mara trop, pas solo bara, moi trop. Vraiment, barenga la senti mana como yo kamoto mondongo. O melisinga pema na starte ya bolingo, na como sera yo porte polele. Yako kotisa santima bebalela inga yako betanga neti mbunda na lele kututu tokina makitnuma la vie dinelenge cha on comprend do ban prendre c'est ali yami ke bele boluga ma c'est besoin nga pena ma trote met na ali pona bino ora do na ali pena pona bino mingi ngana nga kopesa kana moi ba référence ka ya ba plan ngo bino bo ebigaga mais c'est eloni bimisa yo ça là que nous convaincre les grands ou pas pour les grands ou pas c'est un donc c'est un bosseur alinga ba bosseur ce que tant on dit mi yo za la peine na ye tant que soda eloni ça là au convaincre ina ni donc il faut que la bête sur ndango bientôt bien oté donc yango na pour gros bête no vocal mais yango na tinde pesa yo makambo za la nango ne bité vocal siko on a bête yo ça dit bateau ba otala ngai va se retrouver déjà. Ça dit premier vocal oyo on a betera mokonzi abate le faux là deuxième place angana komi konoye na ma misonanga moko pour décréer kolela yo et komi exagéré le plan oyo do mokonzi akoka ko supporter ngote eranga mo pe na yeba ki note ba plan ndezo bima boye do fuga etuta comprendre do elo ko sala maese lelo maese yango mais mingi to lo belande pour le moment eza You Arena et voilà You Arena donc 2021 le 13 février 2021 to za wana balinga maese na essayer yo do na to zomona vraiment eza kilo makasi ya maese kombo ya kilo 3 c'est mes kombo na pena yango so mo konzina ngai atake quadra bosser nga benga ke bosser yesko benga nga asala kala voilà donc asala kala yo pour ba yo nyoso boluka maese na ali on peut ça nambera va to kabona na biso na zonga na ngai na ngi star yo pene bité soro otikila batuni ni ba yo kayo na ai nanya monelinga dani na ngai ala kaki mobimba ke akozo ngai allo baki sanzana moyiba ko sala remise et l'utilisateur akozonga déjà nazela ye nazela kilo kola rara promesse oyo voit ma pesa kana mosali na ye ki sanza ekoya augmentation ya salaire il fait déjà mini quelques secondes passées yo lali wapio dani nangao minuit ya lelo olobeli nani je t'aime moto na yo ezana lipeka ya nani yo nde ozalaka médecin de nuit oya moninga absence na yo souci profiter nango ilei ngai nzoto dani kolukombo bon plaisir ezaka ke naza pembe la quadra couraman naza mwana naza na kati école il y a grand prêtre grand bosseur Quadra Couraman, jeune patron mon boss. Et je tiens à saluer mon vieux en direct de Paris, Eric Bilong qui nous suit. Eric Bilong est très fort, mon vieux Fanfan Kassongo. Pas trop à dire, achetez vos billets le 13 février 2021. C'est le rendez-vous New Arena avec le Quadra Couraman et le quartier latin international. Ça va bouger, donc je ne sais pas quoi dire. Donc ça va yinda quoi. Eric Bilong, achetez vos billets à Paris, MP3 Del Piro Mantouba, Nagan. Pas juste Simba TCC, na Sanité
Britazi Makanda quoi zolanda na Belgique quoi. Le plaisir est trop. Na imba lisusu. Te oyemba na yo na tiki la bino vraiment tant beaucoup s'exprimer pour tant na bino soleil. Ouais ora. Elo ni sala yo o marqué quoi d'accord au vanda pembe nene ebite soleil wana kaka zongi zuzu na quartier la tentoni. To betere logo. Angana bona boye ngabe yazo dege bolingo zame melanga ya eskeza ya bonne mango bolingo ya recherche wanangana boye na boye ye ongo neli kabwiku delewe naga Elvis alonga nzalara To betere logo na mamango makamumba moko quoi. Makamumba moko no ekenda maman bongo donc. Il a eu sur étendé. Maman ekenda maman bongo. Donc c'est ça quoi ora. Nabi que Elvis alonga nzala linga donc na yembara donc mon vieux Chico Dempiolani donc alinga donc na yembara pour ça la bien. Ya lili ma pesa donc c'est ça quoi. Donc na betere lo wana ba moko ali. Mambo ça et ça maman donc ba faire quoi donc c'est ça. Donc merci Eric. Pour Rita Soubine. C'est un retard dans la zala qui quoi, ils ont boulot côté on a peine dans sa boulot, mais ce côté ma boulot vide n'habite tout contient sous boulot pour biso ya boulot. Dans Rick 4 sim na big bateau bazolanda ba comprendre les premiers où il a raté. Donc hier au moins les grands pas au son ambeli au ba beta liko fité dans so beto tobo ki liko tobo liboko quoi. En tout cas, non zongela na ngayo star. Ouais, c'est ça. Yo lobite oyembite. Bon, tenga na guitariste. Yo beta rano kaka. Na la question mon non ngala poser mais na ebite na nyoza mieux placé pour répondre. Question na ngeza boy. Qu'est-ce qui fait que non les grands mots pas oscillaté? Pour la génération le grand mot pas auto ebi ba misusu batika na ba misusu ba koka makambu te. Mais vie azaka ka opé ça toujours makambu. Soit OK boy to mo via lali to moni abimisi koto to moni boy abimisi eza non nini. C'est tout wana ezaka boulot. Eloko moko quadra lobaka koyeba musala esalaka elengi so de so yebi musala oyebi vraiment musala c'est-à-dire yebi sa biso boni ba parler nanga na tonga na boulot ba plan nanga ba karo bana na boulot c'est-à-dire po ayebi makambo na ye c'est-à-dire mutu abongo neti ebele ba obotokuta ba quadra déjà bazaba exista bazala ba beti bandule mais ba okendaka ko vide point nini peut-être ba luka ba koma na balara mais quadra déjà balara ezakanango et puis boulot donc elo ngana ko lobaka yango mboka na ko baxelo o maboy au moins bato ba comprendre les points ni les grands mon pas tisi gozo maintenir gazo zala mon pas ala la na oteke na oti ba 10h ya la muka déjà ba 4h-5h à la muki au moins na su guitare na e azo beta azo travail tout banda répétition de 13h jusqu'à 22h comprendre eza hasardé yango ko za ko mona eza hasardé que mon ke na les grands mon pas lelo azala kaka eloko boya azala donc eza azarte eza fruit ya travail eloko nyoso so sala ngo musala na so sala avec amour avec sincérité au monde que non il peut apporter toujours ba bonus yango eneti muto kama ndeni Cristiano Ronaldo neza Cristiano aya entraînement so avant ba joueur même sous 2 heures du temps ba joueur beaucoup tirer sans ko muta bon donc faut toujours donc faut ça là donc eza na te ba do ba bula so ba gwa so ba teza ba kisite eza ka musala donc tellement lingara musala na ye musana yango linga yango na PPC epesa ilo ba fruit c'est bon ngana otikela bino tatami yango ngana otema na mpanzi ponga na iboyemba te ngai bana ka koloba na ebite so boyemba nini et tout donc micro yango Ezaye tolanda le guide mwana mama mi alanga nzembo papa na DJ Elvis Rocky Diego. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Zamba bibale likolo la terre que la manali loba, c'est permis de parler, Kassinde Coca-Cola n'importe quoi. Surtout na komba legi trop parler bomaka Yahweh. Ecclésia na makita na bino le botanga komba Jésus. Évangélisation na bino se komba mopao. Aza elingi matongi belo bina bino kosimba tenzoto mosala mpunda. Serge Bambia soki lupe malezo sala bino motema likundu
botiama bolongo na sema bokoli kolo botuna kala bino na nzambe kasi mopao te Quadracora ma sekele ya via moto mosala mpe nzambe Quadra mopao likambo na moto te yabisa mopao likambo te na moto idi safa sukola na mabele libatara maye nana l'équipe toi mopao tima pembe système nchusu lolobaki tokolanda système tonga na singa zela nyonso mopao koleka tout le monde suit aleka Olympia tomona aleka Bercy tomona suite respect 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 na mokonzi ragadagdu ngengaye Quadracora ma mengundele avant bango aza akozala toujours aussi longtemps de prêtre ravier les rameaux Quadracora ma ngengaye Quadracora ma mengundele avant bango aza akozala toujours aussi longtemps de prêtre ravier les rameaux Quadracora ma Bado. Magalela tu yo data wele kupinde. Jale wimbanga data wele dia da kanguze noye. Antimbenzu sibale keke bana basole. Oyanga na landa kimwana treza. Babengi eminege yena komana oya 20 ans ye botika na lela magali ala tisinge oya ce n'est pas possible quadre oya ngana yoga kisonya kotala ali bembile oya mama je pamba oya mama je pamba En tout cas, Moukousamba, bravo, donc ça vient. En tout cas, mot de la fin, puis bah, dédicace pour Kabona déjà. Anti-divorce. Réponse. Anti-divorce. 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 Oh lolo, anti-divorce, mama. Anti-divorce. Il va divorcer Kabona niye. Dans le mot de la fin, dédicace nayo maya Moukousamba to. Bon, ngabina Moukousamba yo. Décheda. Animation. Il est fou, il est con, maçon con. Il est fou, mais boxer kao gloire Sébastien, Jean-Louis Mbanga, mon pao mon kondia bada bosamboka. Petit youth. Bon, venanga Isaki Nzongo, le superviseur Eric Kabongo, Nathalie Kandi, tous ces vous, boxer kao gloire Sébastien, Trésor Ndimangondo, bébé Erobolax à la petite swing, mon cœur, Maïbolakisa. C'est toujours j'ai. Bah ouais. Moi, les bidoya. Merci beaucoup, merci. Bon, Bambote, téléphone. Voilà. Bah, balinga maese yo. Nakananga pona bino, puis tozaka pona bino. Na pesa na bambote nga ici. Oui, bambote. Ya liboso, mon vieux Bouche son pila viranga yo ngona sans oublier mon ami Christian Manouana d'Angola, Christian Manouana do ya yo ngona héritier Lisenga Maréchal. Abouba Massito mon vieux na bosanité ouais héritier Lisenga voilà Moukousamba apesi mbote héritier Lisenga na bosanité bana na ngai te Van Rolls Maya Mbongi et Glory Gods Maya Mbongi de la famille na ngai tout bao balingaka ngai bobinga nga na numéro plus 243 89 685 30 82 de plus 243 89 685 30 82 ou azana besoin moi c'est moi conseil moi yebiga ndenge alara numéro yango na pesa pena trote mais na pesigara po yango nde magam. OK, merci beaucoup. Ouais, merci. Rendez-vous n'est pas manqué le 13 février 2021, New Arena avec le Quadracora Man. Achetez vos billets. Je salue mon vieux Eric Bilongi en direct de Paris, mon vieux Fanfan Kassongo. Pour prise de contact, contactez Cabriolet, plus 243 89 940 67 67.
089 940 67 67. Merci. Ouais, merci beaucoup, vraiment, Aura. Donc basalam nanga donc na fait nanga Chico Dempiolani après te ya Bogar masalanga Bob Kabang na Jobour donc elle fait sa longue anzala donc London t'appartient quoi donc c'est ça et puis il y a Lili Mapesa ma bibi basungula grand prêtresse mère quoi donc pour la rejoindre Narcisse Soleil D donc au Betsinora donc plus 243 85 38 00 778 plus 243 85 38 00 778 Itoko en direct. Bah dédicace mot de la fin. Bon netinga na lo barara keno bosomba ba bien na bino concert il y a le 13 février 2021. Donc 2021 on a zapena donc concert au le grand mon pas a pesi bino chance. Na bi ke bana mi ki le belé bolé kaka liboso yu arena na non boko tate. Donc on les grands pas pesi chance il y a ba africain nyonso ba ko taper yu arena ba sa vraie musique pour les grands pas mutala Saranzela Alexa Bercy de lo batu ba koma Bercy Olympia bino mon boyebi mais on lobi que non le 13 février 2021 dans ça événement planétaire les grands pas lobby a préparé spectacle mais on a biso ba petit na quartier la tempo bo CP là et on a pesaka ba mboti na ngebele na les grands mopao quadracora songa mbeli ba beta likofité ninga zo pesa ngai petit na Henri 4 sim chance na bo santé vient na Jean-Louis Mbanga o azo sala toujours musala po ba bi 100 bureau do mangamnyo social olala Serge Bambia papa social papa Schengen na pesa mbote belé babingo ma les générateurs de boules Patrick Opondo Manu Maton de l'enfant prodige bonetinga boy donc numéro pena na pesa raté donc na pesa ba mbote na ngebele pa Amani Bogu place au motema Henri 4 sim vendre Amani Bogu na États-Unis maman na Isha maman na Galaka na pesa mbote belé donc bo skizinga pena pour na numéro donc il na marié quoi. Ouais, du love. Na opesa bambote na batutu ba otala biso donc soliste na bino yo du love ou abete la bino nyonso ba son tout boyo kaka wana banzemba ba coronavirus et côté partout dans le monde bozu ba danse ba congolais ba danse ba boss donc yeyo et na pesi batutu bambote vina ngachino ka bala London City na bosanité la Queen Merveille Bakinam na pana vina makani de Paris masananga chéri ka VIP et numéro nanga est plus 243 89 61 18 861 donc plus 243 89 61 18 861 donc vous contactez nga vous rejoindre pour ba conseil na bino est très important pour na biso artiste na bino donc na pesi bambote belé donc bye oui na pesi déjà numéro de téléphone batuba Mukusambwa donc to benda non boy toi la ville to rotambola msone to lingi Mukusambwa numéro de téléphone ba dédicace na yo Mukusambwa vraiment bobenganga na code mboka ya Willy Musheni bobenganga na 0243 900 480 170 900 480 170 donc 0243 900 480 170 bébé Erobola la petite swing kobo sanateo yebi nyoso saka motema mayibola kisa Kandi Tusevo venanga Eric Kabongo aux États-Unis Mustapha Kobange Claver Veresh boxer Kaogloire Sébastien au trésor Ndimangondo Nathalie Goto namoni venanga Sakinzongo le roi des Grenoble mère nangai makobolo zindumba lukabila kimbambi kya mfumu manga makobolo zindumba lukabila kimbambi kya mfumu kikobolo kya prete kitobukedi nzoto yomeka suka lutie woyoyoyo anzonzo akutie tumba kwa mikolo akintie tumba kwa liboma aintie tumba kwa mikolo woyoyoyo ama ainti tumba kwa mikolo ainti tumba kwa liboma ainti tumba kwa mikolo woyoyoyo makobolo zindumba lukabila kimbambi kya mfumu mawongo c'est déjà dans Mukusambwa. Déjà dans Mukusambwa, tout le cas, voilà, mais ça entre ngana yo, la photo solo là, vraiment entre nous. Na tikio, ça nous libre roké na yo. Merci beaucoup, merci na binotu bolingaki émission obo sepele na ngobo s'abonner bi ke binotu bolela nga tronga pina lela bino ya dega bo s'abonner na ma référence TV bozala jamais dessus bo s'abonner. Un grand merci à Eric Kaninda mignon garçon derrière la caméra. Pati Makat garçon de Paris, on se revoit à la prochaine numéro. Merci, bisous, bye.